balobi e indi. La famille balobi soki e indi e inda kanango. Soki komi pe ko inda e inda kanango ka mabe. Balobi Petit Fally awande likambo. Bande konanga Petit Fally lelo akomi papa. Ye pe babenga e papa. Bande konanga esengo te. Mutu lelo bakomi kobenga e papa. Esengo te. Wana to lobango nanu neti ba wario balobaka toros. To gende nango ka bongo toros. Ba wario balobaka bongo toros. Ye moko Petit Fally alobaka toros. Étoile Ines TV pe alobaka tokos makasi. Salut chers Boutou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Ines TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo bande konanga toye na Petit Fally. Ebele ya batu toyebi Petit Fally, ebele ya batu surtout ba wario wana kutu Petit Fally eza te ke no ka ba wario nde balingaka ye te. Eza na ba Gaulois, eza batu nyonso ba Watanabe batu nyonso tu balela Petit Fally parce que balobi ke no Petit Fally aza petit moko azalaka na respect ya makasi mais lelo to benga ye petit te to benga ye ka papa na système moko ya bien balobi ye penza côté ya respect ezalaka nde somo aza mutu moko ya respect papa moko ya respect na niveau moko pas possible. Bande konanga avant to kota na moko bota ya Petit Fally ya mwasi plutôt ya Petit Fally avant to kota na muzindo to yebisa bino abotaki ndenge nini ezalaki ndenge nini est-ce que Petit Fally aza na kini est-ce que bande konanga comme d'habitude et kozala bien na nous na ya ko sensibiliser batutu to yebike na chaîne na biso tozwaka toujours et encore bato asika bakotaka bato akala pe bazalaka yango to yeko sensibiliser bino bato asika. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso chaîne moko kitoko chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi toros ya Petit Fally. Bande konanga tango bolandaka biso ezala bien oza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo bisika nyonso ozolandaka biso vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka ezo dépendre kaka na air oyo ozolandaka Étoile Ines TV. Soki omoni ke epa na bino eza tongo Étoile Ines TV aosenga na yo lia penza petit déjeuner na yo. Soki omoni ke eza midi Étoile Ines TV aosenga na yo lia penza repas na yo préféré mais soki omoni ke eza pokwa na osenga na yo lia penza soupe na yo na système moko ya kitoko mingi makasi. Bande konanga kandenge boyebi Petit Fally na minute oyo aza na ye na Congo na biso te. Petit Fally akendaki toujours na cadre ya ba concert surtout ya Werason ya Fally Ipupa, je m'excuse ba cadre ka ba concert ya papu na ye papa na ye o penza bengaka papu o penza bengaka papa papa na ye azaki na ba concert Kilikili, Rena, Belgique, wapi kuna donc ye pe azalaki ka kuna pene ya papa na ye sikoyo eye kosala kino mwasi abotaka te aboti papa Petit Fally lelo bakomi kobenga ye papa bandeko nanga somo. Bible ezoloba na biso et mon peuple surtout périt par manque de connaissances. Yango Étoile Ines TV ayaka toujours na ba information en vrac la famille. Information na biso ya liboso penza, information na biso en vrac eza na monde théâtral batu na biso ya maboke
kande tobetaka ba masolo mingi na bato ya maboke. Na côté ya bato ya maboke, Dinana la douce si a lancé déjà message à recrutement na ye azo zwaka bato ba nyonso bazalaka na posa ya okota pe makambo ya maboke soki ozalaka mpenza na posa ya okota obanda mpe kozwaka okoki kokota na page ya Dinana la douce kuna nde affiche eza numéro ya telefone eza pour que bo intégrer groupe na ye na système moko ya kitoko mingi makasi. Na cadre ya musique gospel, Madjabou final ezalaki le samedi, samedi nde Madjabou ezalaki final. Madjabou Rafiki la famille, mutu aganyaki ezalaki ingénieur, ye mutu aganyaki na système moko ya kitoko. Et à part ça ko gagné, Madjabou gospel plutôt asi a lancé pe message na ye pour na bandeko na biso o baza na posto, baza pe na posa ya ko participer na Madjabou talent. Donc à la mingi te déjà ba enregistrement et ko banda pona batu o baza na Europe, batu o baza na Belgique, kandenge zalaka ya ba parisien moko ya tongo, ba parisienne ya tongo. Donc oyebi ke oza na voix ya kitoko, oyebi ke no yo pe ozalaka na appel ya koyembela nzambe. En tout cas ko yoka sonité, ko banga pété, kala mingi te ba o lancer appel na bango ya kandenge zalaka ba enregistrement. Okoki pe ko introduire pe kombo na yo komikotisa pe na makambo wana parce que vu oyo ezalaka na ba surprise mutu moko te ayebaki te que non ingénieur akoganye to Alain Paluku akoganye. Donc bilo mosusu bameka kaka na système moko ya kitoko mingi makasi. Grand merci na sponsor na biso officiel na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth ya tika biso te azalaka toujours mlongo na biso ezala na tango ya mabe to na tango ya bisengo azalaka toujours na biso na système moko ya Taros elobata ye moko Petit Fally. Bandeko nanga toye lisusu lelo na Petit Fally tellement ke nalinga kobeta masolo ya Petit Fally nalinga penza kobeta masolo ya Petit Fally talaka Petit Fally aza star na biso moko oyo azalaka respect ya makasi azalaka bien ayebi kosolola azalaka mutu moko te ke non ne tomonaka bato mosusu ki vantar moko boye ezangi mutu na makolo te okuta ye te okane tomonaka bato mosusu akomi ka azovanda bisika moko te akomi kaka atala koto oyo mabe azonga koto oyo mabe. Petit Fally okokuta ye te yango Étoile Ines TV alingaka mingi kobetela ye lisolo na système moko ya kitoko. Bandeko nanga ndenge eza boye ka ndenge nalobaki na ebandeli Petit Fally lelo akomi papa. Petit Fally akomi papa la famille. Petit Fally mwasi na ye. C'est vrai bato ebele ba oloba o benga ye mwasi est-ce que abala ye? Est-ce que bandeko nanga na boya nanga ko benga chéri ya bato makangu na boy nanga ye moko abengaka ye mwasi na ye. Donc toyebi te peut-être bazana ba promesse na bango ya libala na yebi nanga te mais o tokoloba eza que mwasi ya Petit Fally auti kobota. Bandeko nanga aboti na kin aye kosala keno aye kobota na absence ya mobali azate nano Petit Fally azongi te. Donc mon mwasi na ye aboti penza na absence ya mobali na ye mais babando communiquer na bango kitoko ba communiquera pe kitoko. Donc na minute oyo Petit Fally esengo moko aza nango la famille boko imaginer te esengo moko Petit Fally aza nango talaka mwana na ya liboso bato mosusu tomonaka deja mwa kombo na ye soki ekomi kotambola ekomi kaka bakomi kolobela ye omona akotia basi bazemi na ba quartier nyonso na ba ville nyonso. Mais c'était pas le cas avec Petit Fally. Ye penza bando mi batela kana tomonaka biso basi to mi batela ka il faut ko mi batela moi ça mi batela ka Petit Fally pe na côté na ya bando mi batela makasi alobi ke no nga na uzala star wana te ke no ya bibota bota na kota koto na bota te
nga na ozalaka mutu moko na mwa chéri na nga na yebi ke non tobota il faut tobota ko chéri na ye na minute oyo bandeko na nga abotaki esengo to esengo te bandeko na nga ezosalaka bien et surtout ke ebele ya bato déjà babando oloba mabe mpo na Petit Fally bato mosusu kutu bayaki na baidéologie ke non ndenge bomonaka Petit Fally abimaka na mibali abimaka na mibali misusu bato mosusu babando olobaka bongo abimaka na mibali mosusu o boyeboye toyebi te parce que bato babando olandela mpenza ye na petite ami na ye babando olandela bango jusqu'à présent toomona mwana te toomona ta signe ya koloba te ke non Petit Fally aza na mabota to Petit Fally aza mpenza mobali bandeko na nga baresultat yango wana Petit Fally chéri na ye aboti donc bino déjà wando oloba ke non Petit Fally abimaka na mibali je suis sûr que na ba émission ya bongo to na minute oyo bozwi déjà ba réponse bino wando kanisela Petit Fally ka mabe bozwi déjà ba réponse na système moko ya kitoko bandeko na nga to continuer quand ndenge ezalaka adage na biso moko elobaka toujours et encore que non la reconnaissance n'est pas de ce monde mais quand même Étoile Nines TV asalaka na ye kaka effort ya makasi ya kozala surtout reconnaissante na système moko ya bien mingi makasi bandeko na nga kana système ya reconnaissance na kolingana nuna pesa bambote na mwa quelques personnes bambote na nga ya liboso lelo nazopesa ngo na mama Joséphine depuis Hollande aza mosala nzambe ya tongo aza parmi ba mama oyo penza bazalaka soki osali mwa émission aza na mwa eloko akobakisa chaque fois qu'il y a autant d'émission akoya toujours abakisi ezalaka bongo tolinga surtout bato ya bongo soki aza na mwa reproche to remarque alingi asala yo aosala yo remarque na ndenge moko ya bien ozwi yango mpenza na maboko mibale wana napesi ye bambote napesi bambote na ye moko Linda bukulu ya balinda depuis quelque part mikolo oyo azoyokana na ye te donc na système moko ya taros napesi bambote na nga na tonton héritier yola tonton héritier napesi yo bambote ka ndenge ezalaka bisika nyonso ozolandaka Étoile napesi yo ka bambote tala kaka yo noko ya bana na système moko ya kitoko mingi makasi napesi bambote na nga na ye moko Madame Sidonia Siala wana naopesa yo ka bambote tala ka yo ndenge ozalaka mwasi nzombe bambote na nga na ye moko Soni Bosela depuis quelque part napesi yo bambote Madame Sandrine depuis quelque part naopesa yo bambote bambote na nga na mama Vicky Mbonzo bambote na nga surtout na mama Germaine depuis États-Unis ye penza azalaka soki avandi muke soit abengi soit atindi message Étoile est-ce que oza bien soki oyebisi ye ke non mama naza bien wana sepeli wana soki tolobi bongo soki tolobi mama Germaine wana tomoni déjà Baby la donja ye penza alela Baby la donja na niveau moko pas possible. Pourquoi pas Madame Christine Lonongo depuis France ye penza alela grâce luzolo napesi bambote na nga ya suka bandeko na nga bolimbisi mbote na nga penza ya suka na ye moko Madame Judith Diampovisa depuis France parisienne moko ya tongo mama Tina bambote na yo mama Myriam boza ebele napesi bino bambote na système moko ya tokos makasi bandeko na nga kande na bandolo ba makambo ya Petit Fally lelo bakomi kobenga ye papa yango nalobaka toujours et encore que non na vie tia virgule na vie ya mutu me kotiaka point te parce que mutu oyo azalaka na bakapasité ya kotia bapoint ezalaka nzambe et puis la famille na communauté na biso eloko na ye comprendre eza que tojijaka batu sans kolinga koyeba et pourquoi ebele ya bato babando juger Petit Fally soki bamoni ye moni mwa nzoto na ye wana mike nzoto na ye ka ndenge boyebi nzoto moko ya kitoko oyo bato ebele barevaka bato ebele babando kanisa ke non Petit Fally wana aza na ye azala mpe na mobali na ye mobali
bato bando kanisaka bongo o Petit Fally wana eske azalaka penza mobali mais bino moko boye komona la famille boye komona boye ko vivre que non petite amie ya Petit Fally auti kobota la ye mwana la famille na ndenge moko ya bien na minute o Petit Fally azana na poto mais petite amie na ye azana na kin kuna donc makam nyonso eza nango assuré quand tolobaka la relève est totalement et encore assurée parce que ye moko Nana Ketchup numéro 1 première dame surtout ya ye moko Papou Fally Ipupa Aigle quand tolobaka ye moko déjà za sur terrain na ndenge moko ya bien boyebi bino moko Nana Ketchup aza mutu moko asalaka makambo na ye dans le calme ye balobi keno Nana Ketchup aza mutu moko ya kara pas possible kara atoso yo ko finga ye akoyaka jamais ko répondre yo akoyaka jamais koloba o pourquoi azalaka na ye na temps wana te donc na minute oyo yende azolandela makambo nyonso ya mwasi ya Petit Fally donc makambo nyonso tu eza nango assuré bato ebele barotuna esika kopesa papa na ye kombo to mama na ye kombo to ozala nde nini papa na ye so tolobela papa na ye totala déjà Fally Ipupa Aigle mama na ye toye kotala Nana Ketchup bato ebele esika kopesa bango kombo to ozala nde nini bandeko je ne pense même pas que pona Fally Ipupa rolinga ta makambo bongo Fally Ipupa nga nalobaka toujours na vie nzambe atiaka bato mosusu na vie na biso po basunga biso bato mosusu ezala bongo parce que kotala histoire parcours ya Petit Fally bandeko nanga jour mosusu na koyela bino parcours ya Petit Fally bolanda ngo la famille jour na landa yango na yoka maya miso bando tanganga Petit Fally auti mosika mais on a oti koloba Nzambe asungaki kaka Fally Ipupa azala wana pona otombola Petit Fally aza wana peza pona otombola Petit Fally yango bomona kata ezalaka teke non boye donc azokende na Petit Fally malembe na système moko ka ya torkos mais parcours na ye bandeko nanga ezalaki parcours moko soki otali yango na réalité ya vie oki koloba mutu oyo tia kokufa otikalaka pauvre mutu oyo tia kokufa jamais aozala au sommet mais tala lelo ndenge Nzambe ayekobalusa makambo Petit Fally lelo mokili mobimbe komi kolobela Petit Fally bandeko nanga Nzambe azaka munene siko kana ndenge to bando loba na makambo ya kombo je ne pense même pas que non Fally Ipupa goki ko telema que non pesanga kombo mwana azala ndoi nanga je ne pense pas Fally Ipupa asunga Petit Fally parce que amonaki ke non mutu oyo Nzambe atie ye penza na sunga ye na tombola ye mais je ne pense même pas que non Fally Ipupa azalaka neti bato mosusu bazalaka soki asungi mutu akomi kotala sikoyo lobi na ye donc comme na saleli ye bongo après lobi il faut ye pe azoliselanga je ne pense pas que epai ya Fally makambo wana existaka je ne pense pas donc asungi ye ka ndenge ezalaka na ndenge moko ya bien na système moko ya kitoko bandeko nanga ka ndenge topesaka na biso batoli nalobaka toujours et encore que non chez Étoile Nines TV nyonso ezalaka toyaka kopesa ba information toyaka kosala ba analyse toyaka pe kopesa batoli na ndenge ya bien siko batoli na biso mingi ekendaka na ba sujet oyo tobeta masolo eza te keno na yaka na toli moko boye ya makambo moko soki ya ndenge nini sujet pe ya makambo mosusu te toli na biso ya lelo ezaka ndenge tomoni Petit Fally aboti siko toli na nga na ye kopesa lelo epa ya bapapa na monde ya lelo oyo toye komona bana ebele bazo vivre na ba orphelinat bana ebele bazo telengana na bango na banzela mosusu esalaka pasi soki ovandisi mwana otuni ye baparent na yo baza wapi surtout bana oyo batelenganaka na banzela otuni ye penza baparent na yo baza wapi oyebisa yo ke non mama nanga akufa mais papa nanga abala mwasi mosusu sukoyo mwasi mosusu wana akanganga ndoki bandeko nanga
Je suis sûr que vous comprendre déjà place étoile Inès TV à Zokendelelo. Chers papa, chers compatriotes, chers frères, chers confrères, hein, quand est au binga kango. Ce qui oyebi ke libanda wana ezana mwana oyo obotaki. Libanda kuna ezana mwana oyo sondolaki. Ndeko na ngai ya mobali na osenga na yo kendo récupérer makila na yo. Nga na yebaka place nyonso tokendaka soki okutani na batu surtout basi ya ba pays mosusu ba ivoirienne, ba sénégalaise, ba zimbabwéenne, ba zambienne, ba ekolo mosusu ba pays mosusu la plupart baloba nini na sepela na ba congolais parce que congolais soki abotisi yo yeba keno akobosanaka te makila na ye alandelaka toujours makila na ye. Mosusu baloba bongo mais mosusu tosekaka na biso to mutu abeteli yo lisolo bongo seki kaka. Pourquoi? Parce que le loto mona bana na biso ya ba congolais bazo telinganaka libanda, bazo telinganaka na banzela. Bana mosusu lelo balokoti bango batie bango na ba orphelinat. Soki otali kutu na ba orphelinat mosusu eza na ba orphelinat mosusu la famille ata kolia eza pasi, bana ata kolata eza pasi, bana bazo souffrir na niveau moko pas possible. Mais côté mosusu otali pe ba parents na bango sapologie nde sapologie soki alingi alata aosepelisa yo na kolata. Mais mwana na ye aza na orphelinat ata kolia azolia te, ata kolata biloko ya malunga eza te. Mosusu bana na bango yango bakuluna mike mike, ba mosusu baokolaka na tikuluna mais papa na ye aza. Mais soki otuni bazoyebisa bino ke non mama na biso akufi papa si abala. Neti baujana na bandolanda ba émission moko ya baujana la famille esalaki nga pasi komona baotuna mwasi oza na âge nini azoyebisa yo naza na 23 ans mais makambo azosala kuna ozondima teke mwana oyo aza na 23 ans. Mais soki batuni ye pourquoi okoti na makambo ya ujana aoloba nini mama na biso akufa. Tango mama na biso akufa papa na biso akie kobala mwasi wana akomi kokanga biso bandoki yango babwaka ngai sikoyo nazaki na musala te nalingaki na vivre nde nini nalingaki nazwa soin na nga ndenge nini yango nakotaki na musala oyo. Cher papa, oyebi ke otiaki mwana batu zemi na quartier na bino, mwasi wana ti lelo azolelaka keno yo mutu otiaki ye zemi. Ata soki oyebi ke oza marié, zwa ba responsabilité na yo, zwa ba responsabilité parce que tango bando bima libanda parce que na ndako peut-être bando tonda te siko babiloko ya bongo. Cher papa, je m'excuse bandeko na nga ba papa ba mama bino bolandaka nga na mwa terme na bimisi mais ka ndenge ezalaka ezaka conseil opesa na ndenge moko ya bien. Siko soki oyebi ke na libanda deja oza na mwana me kaka kosolola na mwasi na yo oyeba ndenge nini ya kozwaka ba responsabilité ya bana na yo. Ba mosusu soki oyebi ke ozalaki na mwasi na yo akufi obali mwasi mosusu, papa tia lokolo na yo na se kande tolobaka tia penza lokolo na ye na se, talela vie ya bana na yo, talela penza vie ya bana na yo. Mwasi nga nalobaka toujours mwasi o penza lingi yo aolinga yo na makambo na yo nyonso, akolinga yo na bana na yo, akolinga yo na mikumba na yo. Mais soki omoni mwasi dès le départ déjà bolingo eza te epa ya bana na yo, déjà mwasi wana babalaka ete mwasi ya bongo babalaka ete papa nyonso akufaka place bana na ye baza. Soki omoni ke bana na yo baza esika boye kendo luka bango ekozala soni pe pasi un jour peut-être osondolaki mwana na yo et du coup oye ko comprendre to ko remarquer que non mwana na yo akomi na succès ya makasi ka ndenge tokomi komona ba petit fali mwana na yo pe akomi na succès ya bongo na ebite na minute wana nde okende koloba ke non o eza mwana nanga o boye boye na botaki bas mwana nanga bazwaki ye par force oyo ozala nde nini. Parce que dans la vie mosusu toyebaka futur te, toyebaka futur na biso ekozala nde nini, futur ya bana na biso ekozala nde nini. Alors naye kosenga na bapapa nyonso bandeko na ngai ya mibali bino bosondola deja bana
oyebaki ke non otiaki mwana bato zemi. Surtout na ba école, la plupart ya mibali batia bana bato bazemi na ba école pas possible. Omona akomi kowanga na ngai kutu fi wana azalaki na mibali kilikili, me na motema na conscience na yo oyebi ke non mwasi wana mokumba aza nango eza yanga. Si mwana botami ozotalaka mwana wana oyebi ke aza mwana na nga. Bandeko na nga ka ndenge toali Nes TV lelo azoloba place nyonso oyebi ke mwana na yo aza. Soki oyebi ke mwana na yo azalaka na orphelinat, ata soki ozala na place ya kotia ye te, mais l'essentiel ayeba ke non papa na nga ye wana. Moi quelque chose ozokendaka kotikela ye. Na ba mama bino penza bobala mibali o bazalaki na bana. Oyebi ke tango obala mobali ozolinga ye, oyebi déjà dès le départ ke non aza na bana na ye. Chère maman, mosusu omoni bana o biso tobotaka, peut-être bana wana bakozwaka soin na yo te tango okola. Peut-être ka bana mosusu ya mobali o okutaki na ndako bakomi kozwa yo neti mama na bango, mosusu vie ezalaka bongo. Siko tango yo pe oyaki na ndako alibala okonstataki ke non mwana oyo azalaki mwana na yo ya mobali na yo. Siko osali le tout ke balongola ye na ndako aza na kindoki yo okomi kokosela ye makambo. Soki ozalaki na ba étape wana, il est encore un grand temps ya okende kobongisa. Kane tolobaka tobongisa na biso na ndenge moko ya bien, kende kaka obongisi ekosunga pe mingi. Parce que lobi toyebaka te. Lobi toyebaka te la famille tobongisa. Bana o nyonso bobwaka bokende lokuta bango. Eza na bana mosusu lelo bakota kikuluna, mais avec la puissance du Saint-Esprit, je suis sûr que ebele ya bana baozonga na nzela na bango. Saint-Esprit ndi azalaka na capacité surtout ya kochanger batu, azalaka na capacité surtout ya kobongisa oyo ezalaki ya kobeba na système moko ya kitoko. Yango katoli Etoile Nes TV alingaki apesa bino. Je suis sûr que ebele ya batu baotala banzela awa na ba mai, botala ezalaka bongo. Moi vu ya sika, moi vu ya bien, et ça la kitoko surtout na système moko ya bien bandeko na ngai. Quand ndenge to bando loba, quand ndenge to ali Nes TV bando loba, petit Fally, petit ami na ye auti kobala la famille, auti plutôt kobota, auti kobota la famille esengoto esengote, ezaka esengo la famille. Donc kobota nango wana aboti azana kino. Petit Fally na minute oyo azana ye ka na poto, azaka na poto, mwasi na ye aboti na ye na absence ya Petit Fally kandenge bo mona kandenge bo comprendre. Donc na système moko ya kitoko. Bandeko na nga numéro na biso yango wana affiché, soki yo pe olingi ozala neti ba mama Joséphine, madame Judith Diampovisa, ba mama Germaine, ba mama Vicky Mbonzo, ba tonton héritier Yola, yo pe ozala peut-être na posa ya bongo solaka na Etoile, opesaka ye mwa mateya, ozana ba remarque olingi osalela ye, numéro na biso yango wana affiché. Bandeko na nga soki obengi Etoile Nes TV, omoni ke a répondre na yo nanu te, to azoyamba téléphone te, mosusu ezalaka décalage ya temps, mosusu ezalaka aza peut-être na église, aza peut-être na musala, parce que à part YouTube, nazala na musala mosusu na salaka. Bien qu'il y a de ces personnes balobaka eboke de luka misala boye nazalaka na musala nanga o na salaka chaque jour. Donc mosusu oki ozala bongo, soki omoni bongo tika ka message na yo, ta nyonso na koya komona message na yo kaka, et puis na répondra na ba message. Oki kotuna batu nyonso batindelanga ba message na répondraka surtout. Mais soki eza message ya mafingo yo kofinganga wana na répondraka te, na ko répondre yo te, parce que ezalaka habitude nanga ya koya ko répondre mafinga te. Bandeko nanga tokomi na biso na suka ya partage na biso kandenge ezalaka o penza nde ezalaki suka na biso. Avant to sukisa, est-ce que yo mto suka aussi au sabona, otiaki déjà commentaire na yo, et est-ce que osalaki partage? Soki osalaki makam nyonso tout, permettez-moi surtout de vous dire Taurus,
Bye bye et à la prochaine.